Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokotani lelo toza samedi tokomi déjà le 18 juillet 2020 masolo na député tokobeta masolo ya ba nomination oyo salemi lobi ba ordonnance eye kokweya tina salama abandi kotanga de 17h à 21h passé faut kaka kozala mwasi ya makasi. Je dois féliciter cette grande dame qui a quand même fait cet exercice, bien que je vais analyser aussi ça. Masolona de pité mbote na bandeko nanga tu bakola nanga kuna na Lisbonne, bandeko nyonso tu bazana Portugal mbote bisika bozwami. Masolona de pité tokobeta masolo ya Madame Rita Bola, dossier évêque Pascal Mukuna, tokobeta masolo oyo ya nomination, oui, tokobeta masolo ya insécurité à l'est du pays. Tokobeta masolo ya Mukumadi oyo aza sommet ya ko démissionné tout de suite par la Cour constitutionnelle. Gouverneur ya Sankuru mwana mboka Mukumadi aza sommet ya ko démissionné. Basale Lakaye mise en accusation. Le Cour a décidé que Bassomeye Pona a démissionné. Ceux qui ont au Congo central, Atouma Toubouana a copié. Que va devenir la RDC? Masolo n'a de pité. Toko Kanisa Lissus. Oyo Wabiso Aouti Kobunga Martin Kanda. Mokolo Izipa. Je vous ai dit hier qu'il était un grand messier. Je vais le rencontrer 3 fois. Quelques éléments. C'est une personne avec handicap qui conscience naie, mais à travers ye bateau belé batanga informatique et belé. Bien engagé Marika Samande place à la professeur et zakuna na Izipa. Vanité de vanité. Tout est vanité. Masolo na de pité. Nalingi na évolué. Na pe Sabino d'abord information. Oui. Mais ne comment quoi que ça langa ba remarque quelques personnes. Te ozo baby c'est mission. Comme ko lobela ka handicapé papa na ngai. Mususu alobi ba dunyo so bazana mpiaka. To forcer mututin. La plus belle femme du monde ne sait donner que ce qu'elle a. Ce que vous avez angoté, vous avez angoté. Okoyi bate pona okabela mutu, natikala jamais koloba ndengwana. Mais bino sko bolinga kande ba émission ya maloba ezanga ba action. Wana eza biloko ya pamba. Tout ce que nous faisons au nom de la religion, au nom de la République, doivent être accompagnés des actes. Na lingina la kisabino bilamba mama moko abenga jingana na moniete azana Kinshasa azana na abattoir na Petro Congo na abattoir na Kinshasa azana quartier UPT azana ma campagne te azana GBT azana Gombete azana Bovante azana soki wapite azana Oasiste mama wana azana na abattoir na Masina. Mama wana benyinga lobinde ko Eliezer. Nazana quelques bilamba ya kokoka ko pesa bato. Voilà ce que nous voulons. Pona nini ezo swabino. Ezo swabino. Oh zo kende diko kalani. Papa nazo kende diko kalani nde boyinga na sala ka bemission nanga. La cohérence, la constance, nyonso c'est autour de l'homme. Eza autour ya bolingo. Vous pensez que nous manquons quoi faire? Tant que nous passons des journées entières, des fois, tous les gens menace bisika tozo kenena batwang. Les vous ne pouvez pas être content. Bon, moi, wana Olivier. Nenga lati propre, nenge tomona kie mokolo liboso, nenga lati nenge to tamboli na e pour que bakende koluka, nenge nini akocha e prothèse. Vous ne pouvez pas être fier. Wana muteme zo soyo kaka. Yo zaka na mutema ndenge ni. Papa, si vous êtes dans cette logique-là,
y a malheur ya bato, souffrance ya bato ekipaka yo te, te kende ko s'abonner sika mususu, kende ko seka. Kende ko seka, kende ko landa chaîne mususu. Nous centrons notre action sur l'amour envers l'autre, sans imposer à qui que ce soit. Tolekisi tout le temps na distraction ya pamba ya toswa na kabiso moko, to finga na kabiso moko, biloko ka ya buzoba, c'est ce qui vous intéresse? Tala ndenge bo sopani na makambo ya chibolo. Tala ndenge bo sopana na makambo ya Eliane. Ça vous intéresse, hein? Ça vous intéresse, ça c'est bien ça. Mike Galamba, il y a eu problème là, Peniel. Ça vous intéresse, ça vraiment c'est bien. C'est pas possible. C'est pas possible, mon Dieu. C'est pas possible. Jusqu'à quand on souffrir, il y a qu'à faire comprendre aux Congolais que il faut qu'on a quand même un zéla et à moins responsabilité. Oye, qu'est-ce que aux autres attacher importance nanine? Mwana tokuta oyo azonguluma azokende boy. Lelo mwana wana atelemi azotambola. Wana oko sepelate. Oko sepelate. Quand les autres trouvent au moins solution, moi sourire, ils ont fait ce canne. Ils ont suivi. Ils ont collaboré. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Toute religion, toute politique, oyo mutoza au centre te souci à mon ingezate, ils a passé. Chaque jour, quand je termine, je dois cumuler naba kotanga, nazotanga, naba musala, naba personne avec handicap wana bozomon. Pas seulement les personnes avec handicap, même les personnes valides. Bozoye bate comment on est en train de me suer les oreilles. Foutez la garantie, pesanga mongo yanin, même moi na muke oyo. Si vous sentez na nene, ça va? Vous en avez comme ça, oui, ça. Il y a Becky. Vous en avez pensé à Becky? Oui, tu le vois qui m'a gambé Becky. Mouton, hein? Tu le vois comme m'a gambé Becky. Mouton a été. J'ai là toujours bien mouton. À part ça, vous en avez comme ça. Ici. Hein? Téléphone. Ah! Téléphone au bana solo la nana. Nangai. Ah. Tango komona. Et cet amour, c'est ce que nous voulons. Sans que l'on batte tokosili, ça passe à battre. Tokosili, ça passe à battre. Qu'on pèse à moninga sourire, qu'on stabilise moral et amour. Et les besoins sont là tous les jours. Mais on est content ceux qui osent moutoisa à kiboy, à komiboy. Moutou a évolué, moutou a zaki longazolela, là, moutou a sourire, moutou a seki. C'est ça notre mission. Na éviter ceux qui mboka oyo, batubazo sepe la nanine. Ozo kende du kokalan. Ceux qui n'ont pas su information. Allez, tolobeli ba John Numbi, tolobeli ba Gabriel après. Parce que tozo komawan, toko sala banalise. Mais nous devons orienter. Makamunyo se toko sala, to changona ba contexte sikoyo. To saliwi ba remanye. Ba nommé ba magistrat, ba nommé ba tuna cour constitutionnelle, auto kolobela aw, na expliqué bino ce qui se passe et ce qui s'est passé. Mais suka nyonso ezapona nini? Pona mutu azali. Mbote na bande kolanga tu ba kolananga kuna na France, bisika bozali, tozwi ba doléance na bino ya ndenge nini boko souffrir, na ambassade kuna balobi pona dossier na le ka il faut et comme il cop, il faut payer 50 € pour que les cas désordre moko ko sakanate. L'ambassade ya RDC na France, batu ba komi kokima, ba kena ko senga ka ba visa na Belgique. C'est pas possible. Eza malamute. Toyebi que ba diplomate na biso ba ko souffrir, toyebi. Mais il ne faut pas y avoir souffrance et les cas batu nyonso. Et ba na kobima ke yonde suko ozobima na ndenge ya corruption ya ke ba senga ka batu banini. Si l'information qu'on nous a donnée est vraie, parce que c'est le conditionnel que j'utilise, ma source m'a même confirmé que 50 € pour un dossier. C'est quand même compliqué. Masolo na dopité. Ezana dossier ya chef rebelle moko akufaki lobi kuna na miriki. Akufi ndenge nini bawele li ba intérêt comme na chef kitete o ya IDPI. Akufi kuna bawele laki ba intérêt na ndeko na ye. Kadibo ndewana oyo abomiye. Il faut boye ba ke bandeko wana oyo ndeko auti kokufazaki na proche. Il y a un groupe armé autre babeni kabidon de oyo bazalaki
naye ensemble donc akufaki lobi na miriki selon ba source na biso sur place ba ebisi biso kende ko naye wana ka di bonde mutu a uti ko bomaye na Kibumba 3 personnes ban lever bango lobi na 22h30 bazala ki place ba vanda ki ba komela moi chupa na bango ndenge tokolo babo ils ont été enlevés parce que kuna kidnapping na Kibumba mikolo et mati moi makasi bande konanga na kolobela makambu ya justice. Makambu ya justice, je commence par le dossier avec Pascal Mukuna. Évêque Pascal Mukuna a suspecté juridiction ya Kalamu, a recusé bango, a lobi bino boko sambi sangali susute, ba information à notre possession a kotiko kende matete. Pourquoi il a suspecté? Il y a eu une contradiction par rapport à prononcer naye. Boyebi to yebisa kabino ke le 27, c'était le 27 juin, oyo ba kokaki ko s'est prononcé sur l'affaire de l'évêque Pascal Mukuna. Ce qui n'a pas été, mais a suspecté bango ndenge to koloba boye akozala lisusu jugé na juridiction wana ya Kalamu te ba kolukela esika mususu, mais selon les informations à notre possession a okende na matete. Masolo na député lobinde ba salaki régularisation ya situation ya madame Rita Bola, il y a détention naye, donc le reste encore kuna na détention madame Rita Bola a kosamba kuna tokope sabino évolution de ce qui sera le dossier de madame Rita Bola. Il faut toyebi sa pebino que procès en appel il y a Vital Kamerhe, Muhima et Jamal et Kosale Mabongo na cour d'appel à Kinshasa Gombe et pas wapi Ilunga Chama Keji a commis président. Tous les calculs bougent, non? Tous les calculs bougent. Ba calcul est bougé pour nani. Même quand on va en appel, même quand on a un problème, ainsi de suite, tout bouge. Si tout ma nomination, au suspecté peut-être juridiction boy. Oyo kana nomination wana, oyo azalaki na juridiction soupçonné, au suspecté, a commis na place ango linga jokini. Et ko sale mandenge ni. Masolo na député. Na lignina lobela ba nomination bande konanga. Avant na lobela ba nomination, na ko insister une chose. Ndeko moko abenga kinga yao. Bande ko bayenga kinga lobi par rapport ya makambo ya mapangu. Yo makambo zo loba ya mapangu tozo comprendre te. Ndeko nangai na cause la coupable ceux qui na yebi likambo et que na yebi sibinote. Il faut naïbi Sabino, moutoua s'entêter, à Salamakamou naïe. Quand ça va lui arriver, il sera responsable de lui-même. Tout simplement. Ngana lobi na bino boy. La vérification, même ceux qui ont un mikanda, batale lio. Aux à la sûre. Mais ceux qui n'ont pas sombité, au vérifier, au pessi, bah, tout mieux vaut dépenser moins mouké, que oya ko perdre mon oignon. Je sais de quoi je parle. Et où met la cate? Ya kende kwa lezer to ya kawa bolobaka tozonga na biso to ye tosom ezana docteur moko asomba na limité awa suka bakanga ye suka zonga akenda ko somba place à manduki ezandengwana il y a trop de conflits. Je vais vous passer 2 numéros. Ceux qui ont un problème ya lupango, ceux qui ont un problème ya vérification à batitre au koti parce que je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout moment au téléphone. Alors nazo pesa le numéro une fois pour toutes. Et ça pour permettre bino que si vous avez un petit souci, bakoti ko sungabino. Bakoti ko sungabino. Oya koyoka ayoki, oya koyoka yete, oya koyoka te. Un jour tu ko filmer kaka. Où est le problème? Plus 243 906 70 60 75. Plus 243 906 70 60
75. Ce monsieur Alex, celui-là. Aujourd'hui, Moussousou, Yango. Comme ça, vous avez au moins 2 numéros. Il y a Batou. En cas de problème, ceux qui ont moniqué, vous avez un problème dans ce sens-là par rapport à Makamouamapang, au côté qu'on vérifie et qu'on a la pona bien à eux. Plus 243, 821, 934, 565. Plus 243, 821, 934, 565. Monsieur Nicolas. Donc, n'a pas si bien ces 2 numéros. Ces 2 numéros, ils apprennent à ceux qui ont un problème, il y a qu'à vérifier. Que ce soit le titre, que ce soit ici à Somba, que ce soit place, que ce soit Nini, ils ont une façon d'être sûr et de se rassurer. Je le dis toujours, si tu prends bande konanga libanda, on a besoin d'insister. Makambu oyo, ya ke mfumo kwa tekela kinga, akotekela yo atekeli mutu mususu. Yo zi omonike osomi lupango. Mbongo apoto eza mbongo ya pasi. Tango kosomba, batwe belé, ngai na yebi. La majorité ya ba Congolais, o bazaka na diaspora, à un certain âge, bazaka na posa kozonga na mboka na babo. Afana. Yango moni mutu akosomba, kamwa terrain na ye na maluku, ayebi ke akoya kozwa repo, mutu akosomba ainsi de suite. Mais soki ozimbongo na yo tindi, peut-être au défi yango na banque. Mais ozana souci te ya ko vérifier bazo sombela yo wapi, bazo sala nini. Problème yango wana. Moi, je vous ai donné le numéro, je vous ai donné le conseil. C'est mon droit de le faire. C'est mon droit. Je sens que je suis obligé de le faire, sinon ma conscience me condamnera. Mieux vaut Moutoyoka à s'entêter, à zapper, mais en cas de problème, il n'y a pas. Là, je me serais lavé les mains. Voilà. Nalingi si qu'on a lobé la nomination. Bande konangai. Avant de lobé la nomination, na évite ceux qui n'ont pas sepela na kamon nzembo ya Mike pour na ninyo nazo sepela nango Mike ayesa ki fati ndengeni bagambo boyebi pona nini na souhaité ko bana na moi kriwana ke fati telema au grand malin malin petit. Lobby Tina Salam a vendu de 17h à 21h passé pour na kotanga ba ordonnance. Ce que j'ai condamné dans Makambouane, Bozakuna, il y a le porte-parole, il y a elle, Tina qui est l'adjoint, et Zana Bandekonanga Balwa Kabwanga, et tout le monde. Vous devriez quand même être à 3 sur le plateau. Ba ordonnance est belé, il y a modèle wana bozo pesa mutumoko lokola bo pese sanction, lokola manka ata prosango il y a 100 jours. Il y a maman greffière. Ils ont la cata. Depuis que vous vendez ce qui moutou, à Kotanga, vous êtes une équipe. Ça ne doit pas être comme un calvaire. Qui vous dit que beaucoup de salangote, même dans d'autres pays, moi, quoi qu'il y ait quelques ordonnances, après, ça pouvait bien faire et ça pouvait moins essouffler la grande dame. Félicitations à Tina Salam. Maman, pour un exercice, on a sans comme la main et sans depuis au Vandaki. Mais ce n'est pas une bonne organisation. Et puis vous devriez être à 3. Le temps que Moussou soit souffle. N'habitez ceux qui ont un principe du début à la fin. N'habitez. Masolo n'a député. Bande Konangai, ordonnance, on a mis ceux qui 22 ordonnances. Oyo, va signer. Et signamé na rafale. Contre ça, il y a Gilbert Kankonda qui fait l'intérim du Premier ministre en mission. Le Premier ministre, le ministre de la Défense, Bakendaki, Bazana Lubumbashi. Pour nous côté la situation sécuritaire, vous voyez qu'il y a un problème. Problème est dans Lubumbashi. Ils ont bandé comme sous. Balingi basala ba rébellion. Mais na lobaki na bino mukolo moko akosili c'est la carrière na boloko.
Nalobi na bino, mukolo moko akolela. Il y a les gens qui veulent monter une rébellion, qui estiment que Bango est plus important que les autres. Et dans la minute, les chefs de l'État instruisent le Premier ministre, parce qu'il y a même, je crois, 2 ou 3 généraux, qui ont Kinshasa, et ça a déclaré que, comme indépendant, mais nous allons voir ce que ça va donner. Ça ne sert à rien de se lancer dans une aventure, perdre vie. Soit qu'on se lancer dans une aventure, et ko suka bako kanga yo ko bima mwana muke na yebite muto alonga leta oko matana yo oko kitana yo mais suka bako maîtriser yo kaka leta ezabiso nyonso na ba pasteur na ba ndoki na ba mfumu na ba nani tout le monde c'est ça l'état na yebi mutu te alonga leta na yebite. Mais dans Lubumbashi, il y a les gens, oui, c'est dans le secteur militaire. Mais Félix a nommé, le général John Numbi a été remplacé par le général Tango Foro Amisi, comme inspecteur général, il y a forces armées. Le général Mbala, Atikali, chef d'état-major général, Batiele, quelques adjoints. Le général Frank Tumba, il y a comme chef de la maison civile. Ba nomination Salemi Bandekonanga. Mais dans cette armée, c'est l'armée. C'est l'armée. Armée zana ba réalité nango. Armée bazana makamuna bang. Après avoir nommé une armée, les chefs de l'État a nommé la Cour constitutionnelle. J'ai donné Kalouba, qui était l'avocat de la République, dans le procès à Vital Kamerhe, à la Cour constitutionnelle. Kalaming te bako voter qui sera le président de la Cour constitutionnelle. Pour voter entre Bangon et Sagabim. Les chefs de l'État ne nomment pas le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. Juge Joana le 9. On a remplacé Banome Bazakuna. Soki bino, Daounazolo au grand malin petit. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Azana Nansele, na Joseph Kabila, Babeti Kouya Aronsar. Tant que Bazolu Kakeba, Babonisa dans la magistrature, 3 propositions de loi. De Félix Atala le bien, hein? C'est que Bozo. Au grand malin petit. Lélo Sylvestre Ilunga, en mission, c'est lui qui fait l'intérim, Gilbert Kankonda, UDPS. Tunda Yakatsende a déjà démissionné, le chef de l'État a pris acte. Donc, la confirmation de l'intérim par son vice-ministre, qui est de l'UDPS. Au grand malin petit. Auto consigné OET et Bimina Rafale. Naloba Kanabino tous les jours. On ne blague pas avec l'institution président de la République. Kosala qui yanke pona koluka ko bloquer le fonctionnement de la République. Ceux qui bino ozo se retrouver zabino. Les Congolais sont en train de souffrir. Kosala kaba polémique, il y a politique, il y a que non, voilà, toza boye, bisonde toza majoritaire. Et comme il blindé, Siko. Blindé. Siko n'armé comme il matata, Siko Makas. Siko, yo,
meka musapi okozika na nazo ebisa bino utalungua nakwambia. Quand ça s'est fait, vous avez suivi la réaction des États-Unis d'Amérique. Et vous pensez qu'on va faire biloko ekosa le makaka ndengo wana? Nalobaki mukolo moko akolela. Donc, otie musapi penza uziki osali penza. Makambo ezokende ndengo wana. Mboka oyo eza mboka na biso. On ne doit pas bloquer toute la République. Parce que zana batumo ko bazo mizwake. Bangonde bazaye anke. Ainsi de suite. Nous sommes là. Bakomi goye sabiso. Dollar réseau mata. Banani bako matisa dollar. Et pour quelle raison? Pour quel intérêt? Et nous sommes en train de partir comme ça. Oui. Les gens ont dit il y a une distraction. Bazo distraire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il a perdu tout le temps. Pour constituer le gouvernement, il a perdu le temps. Covid-19, ainsi de suite. Oui. Mais il faut qu'on y ait chaque chose à son temps. Personne qui attendait. Babilo Kouan. Et les gens pensaient peut-être que la nomination en attendant que ça, allez, le temps est awa, et que Kingakati, Vanina Kingakati, de Bayebi Sylvestre Ilunga, bon contre saint, au Kosala awa, kuno Kosala te. Le moment est là. Contre saint, Gilbert Kankonda. Tchaka, 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 tchaka. Tout le monde a contesté le baquet, non? Ba ordonnance wana eza yangote. Tozo ze la te. Bo kende nango abi na cour constitutionnelle. Ba ose la binu. Ngaitambwe. Nalobi Gana zo comprendre te Professeur Nanga tangisanga que le droit pénal c'est un couteau entre les mains de celui qui a le pouvoir. Droit pénal, le pénal est là. Les ambeli et kozonge là où ils ont le pouvoir. Et tout va kaka bao bazan face. Ça c'est mon prof Raoul Kenge qui m'a appris ça. Et tout va kaka en face. Donc ils ont gâté. Les ordonnances, cour constitutionnelle banomé, n'a magistrat banom. Tala botala. Oyazalaki dans le dossier, il y avait celui qui était le juge président. Vita, yenda komi na Gombe. Azo trôné kun. Oyazalaki na mate. Donc, bamati. On doit chercher à récompenser tout selon ma compétence na banguna ba qualité na ba. Siko tozo mituna. Parce que ezalaki wan, bakosala mise en accusation, bakosala boy ainsi de suite. Oui, voilà, nous attendons. On ne blague pas avec l'institution président de la République. Makambo ko kende, ko pardonner ou bien ko tolérer, ko patienter. Et ça cause à la zobate. C'est parce qu'on a quelque chose à protéger. C'est pas pour rien que vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'il a dit au Congo-Brazzaville? L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays. Et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends. Et donc, nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça, c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. Voilà. Et c'est ça, Félix. Azakaka diplomate ndengwa. Mais yango wana ndeko sala te que allez bamone la yeba sala kanyos. Ordonnance en rafale contre Saint Gilbert Kankonda. Faisant l'intérim du premier ministre. Contre Saint yako sagarati. La Cour constitutionnelle
Page tournée. Page tournée pour Benoît Loam. Dans l'armée, quand il y a des soldats qui sont là, il y a des soldats qui sont là, il y a des combattants qui sont là. Kaka ba mampinga na biso akala wana nde bazwi kaka balobi mo oyo azala awa il peut servir la république parce que batu nyonso bazaka ndenge moko te batu nyonso pe bazaka mabete oyo azala awa oyo azala kuna ainsi de suite et chacun va servir sous le drapeau à ko servir mboka. Mais ce qui nous fait mal bande konanga quand on se prépare ya kozwa manduki olinyobo mabanani bande konayo moko. Je vous ai parlé de l'attaque au Ngana Yelsa Kibino. Oyo, et ça les machikuna na est. Na mwenga. Au chef, il y a Itombwe Babomie. Et qu'est-ce que vous allez avancer comme raison? Obomine de Konayo Ponanin. On a besoin de ce théâtre-là. Et vous devez savoir qu'à ce niveau où Félix se trouve, ne pensez pas que Azalika Kamouana Mouke, qui ne sait pas, c'est parce qu'il est diplomate. À Kipaka, on a eu à voyager avec presque tous les généraux. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a de la considération, de l'estime par rapport à Nabato Bazana arme. Mais il y a des nominations na magistrature. Les lonenge tokolo baboye bande konanga matanga batu balalite insomnie. Bawo bazana ba dossier ba monike ba dossier kobima. Matanga nazo ebisabino. Parce que tous ces magistrats là, oyo ba tiena ba poste de réponse. Et ça ba magistrat la plupart ya ba rigueur moko akosakanate. Muto okende ko blaguer kuna zata. Chacun a une carrière à défendre. Okobenga mututel, oyewa ainsi de suite. Et beaucoup, bakepe garage. Misusu pe baki garage. Bawo bataki sur qui on comptait ainsi de suite. Kobanga sikoeban. Batu balalite. Na Kinshasa batu balalite. Insomnie. Réunion moko salemi nenge tokoloba awa. Et il y a aussi là, on a 6 heures moins. Renaud et Amakasi a causé la calcul. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant que c'est 6 heures moins la réunion. Balalité. Appétit et zate. Yango boko mona bande konanga. Na gestion ezambo kanayo. Mokolonda kwa mi bakate. Quand vous complotez na bapaya pour que bo pia kambo kanabino eza ridicule pona yo. Bako kunda yo ni lokote. Mukolo kokufa ozana kacha kesi. Bo sali insomnie. Awa biso to lamuki bino tiko bubani ko kinde kolala. Même kolala ngona moi, ça ne va pas. L'essentiel n'était pas yakosa la grodo. Il y a les nominations kalamingite bamakamusu zolan. Il y a d'autres nominations qui vont suivre bientôt là. Masolo n'a de pité. Yangonga na kolo babande konanga. Quand quelqu'un ne met pas au centre de ses actions l'homme, éviter. Ce qui mutu à côté na centre na katikati ya action na ye mutute na éviter. Ndengo komona toko tambola. Na ba personne avec handicap. Tozali lelo toke aw. Toke kuna. Lobi mwana Olivier na tamboli na yena toute la journée. Et bakobenga biso partout. Ces gens-là se retrouvent en nous. Mais nakosenga pe na bande kona biso misusu. S'il vous plaît, épargnez-nous quand même na ba dérangement misusu. Parce que bozo kanisaki ale, toitie awa tozana ba million, oyo bengi, bazo benga nanga nanda kufutelanga garantie, oyo pesanga boy. En tout cas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. To lancer opération Pesa Moninga Souri.
Même ceux qui ont les Kinanzela, mais c'est en beauté. Les Kananzela, de comme sous. Il y a un couple. Couple à papa Robert. Na maman Espérance. Je pouvais bien. Batindeli na photo na bango, mais ils ne m'ont pas donné l'autorisation de diffuser ça. Na bana na bango. Ba se concentrer, batindi $2000 pour na kopesa sa moninga sourire. Papa Robert na maman Espérance na pesi ba prénom na bango parce qu'ils ne m'ont pas autorisé ya kopesa ba combo misus avec le détail. Bazana Londres $2000 pour na kopesa moninga sourire. Et ba komelinga ya balobi ndeko Eliezer nazali awa na mwasi nanga na bana nanga tolobi to sepelisa mutu na nzela na yo bandeko na ngai yebisanga. Voilà bandeko na nga biloko oyo bozomona bilamba oyo nazobimisa na saki oyo mama moko avandi awa na yebi ata elongi na yete na masina abattoir alobi apesa baninga sourire. Bandeko na nga je pense que bomoto nde yango. On doit changer l'image à Congolais. Ba Congolais ba yeba na ka kofinga na ka koswana soki amoni moninga zo mata bandi ko finga bandi ko créer ba problème. Toute politique ou religion ya moto azo sala loko mon côté. Ils annulent. Il a fallu que toloba maman oyo a comprendre que omonya sangi sina oyo asia lata na ya sika. Awa na Kinshasa. Combien de pièces qu'elle a envoyé? Et nyonso oyo ekosunga bato. Ça ne va pas aller vers les membres de ma famille. Même pas moko. Il y a qui aller aux yeux de quoi bateau. Aux yeux bani ko profiter au bimaka. Nango prêtre. Hein? Ce qui batindi. Ezali sungi ya korienté ya kosunga bato. Et nous devons faire ça. Et le kozo bomambo kanabiso bandi konanga. Bozo mona bato wazo bomabaninga na bango. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Alors que suka muto akufa. Les lobatu misusu belé bakola la libanda bako telengana. Mais il y a les gens qui ont des maisons qui sont vides. Et ça kuna ezata ya ville tête aux osenga. Même ya kuna na fin fond. Tout de suite otie batu. Batu bako vanda kuna bazo katata bilanga na bango muto azo vivre. Mais nani akopesa? Mutema libanga soki ole bitenga na sakuna te. Allez azape ake kote musu. Alinga koyoka wana te. Nous faisons notre part. Vanité de vanité. Il n'y a pas de politique sans ça. Bana nyonso oyo tango zo pesa ata mwana moko sourire. Ba tout wana ozomona. Les personnes avec handicap ceux qui baye et pas na biso. Ba pesa ki bino nani? Ba pesa ki biso loso. Ba pesa biso. Wana tango bozo ya jamais ko benga nga. Omoni na yemo ne. Tango na yaka o. Bozaga bu. Zamba pabolo. Papa Zamba pabolo apa kislomi ko le. Le temps que nous prenons avec eux, ils attendent d'abord à remonter bango, ndenge ya koyambela bango, ndenge ya kopesa bango sourire, ça fait du bien. Ezalabana ba orphelin que vous pouvez rencontrer. Na ça qui bino que cette semaine qui commence au Kenya orphelinat msus, kota la pe bande msus, mais lelo ba bana oh nous vous aimons, j'avais fait une confusion. Lelo ndeba ke ko pesa baninga na bango lobi to kola kisabino image ya remise na bango botat. Mais si chacun faisait pendant que l'État ne fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous abandonnons les nôtres. Il y a un papa qui singa mabe na lingina pesa bino témoignage na ye. Comment il a été enlevé? Pourtant utozoloba makambu yake dans ces pays, bazaki ko enlever ba personne avec handicap, botala mutuango, botala ba ko enlever les pona ni bolang. On appelle tous les personnes, papa. Bozana? Tous les personnes. Mais est-ce que tous donc banda makambo
netsinga nalibaka kaka na kokende osenga sikoyo banda balevanga te nakokaka isuku baleva yo mpona nini kaka pamba bo baye kaka na yasi alezwa moto tie na kati batiaka na kati ya yasi bakomi velo bati bakenda kobomba ngai kona esasi moko kaka ya papa moko boye ntango naye kobenga ye lokola kaka toza na ye balukanga bamona ngai te ifale bakende koboma biso kote ya kampisi ntango bazoloba baboma bino mpona nini kaka pamba bo baoloba na swahili alobi bayebaki teke nga na swahili alobi tokokende oboma bango wapi ifo tokokisa bango bazala 7 personne bon tozwi nano baindikape mibale na moto aliboma baye na biso ti nga na wana babaluki na biso kote ya biti babaluki na biso ti baye kobima na biso na sizaka bazolukaka kaka benga o mosusu alobi tokende obomela bango soki bakokisi eti liboso o mosusu alobi tokende oboma bango kote tobomaka bango liboso kote ya kampisi o mosusu alobi te ifo tokende na bango kote ya kampisi tokende obomela bango na bandeko kotelela babaliasi naleki na malobi pove oyi kokutanga na nzela naza kosenga mpo naza na mwana bokende obomela ngai ale alobi oza na nini naobi naza ta na yankate akotisi nga alobi soki tokuti esiko na mbongo naobi bofuyenga bafuyenga ti bazwi nga na 1000 francs bazwi 1000 francs wana na parasole nazalaki nango na mur bazwi parasole wana ndeko moko mama ayi kobenga ye mama wa masa alobi naza na lenge me naza kotelefone soki baza na bango batika papa wana ndeko wana alobi ayi kobenga na central wana central eza kote ya mama ye mwana nde bazwinga bake kobonga na central baningana mosusu ti ndenge bakenda na bango ti lelo bamonango donc baboma bango ntango tokokake bazoboma bandikape wana ezalaki na mbula nini 2016 yango papa Joseph nakomi kobanga ta mosusu oki na bini ekomi kaka ba siko problème eza ndeke ozoya na makambo ebele ala fois tokobanda na o wapi tokosilisa na o wapi te bino bovondaka wapi voilà toloba te tokedi kokalana siko osepelaka na nini discours kaka totutuka c'est compliqué bandeko nanga chaque jour ndenge bokomona wana heure moko ce qui est simbité ce qui est calé nous allons arrêter mais on aura fait ce que nous sommes capables de faire. Merci na bandeko nanga tout, j'insiste encore une fois de plus, même hier jusqu'à hier il y a une maman qui m'a appelé tango abenyi ngai alobi me nazozwa yo te nakomelaki yo message tango alingi akoma lisu message soki ozotala bazokoma wana info sms numéro ezobima te ndenge akorépondre eza te ozomonaka un message. Je peux donner un exemple. Il y a Yanine. Bonsoir papa, j'essaie de vous appeler mais pas de réponse. Moyen paye à répondre les athées. Ndeko Elezer nga mama mbombo wana nga mama mbombo wana matonge tolekaki epa na yona mama Esther ya orphelina ya Lemba. Benga ngai pour remettre quelque chose. Mais numéro est maman Bombo. Numéro est matin. Oh, moussous. Donc, le même message là, au comment on a différentes personnes, ezobima, mais il n'y a pas de numéro, ezomonanate. Net, oh. Alors, on a papa Eliezer, dossier, pesa moninga sourire. PMS, le 8 juillet 2020, nous avons envoyé par WhatsApp les dons et du transfert à Western Union. Il n'y a aucune réponse de votre part. Maman Marie-Josée. Maman Marie-Josée, numéro ezobimate, il n'y a pas de numéro. Donc, je ne sais pas répondre. Il y a un autre senga kabatu, ceux qui ont commis, comme ça, au ticket linganini. Au commis numéro nayo, on peut quand même vous rappeler. Surtout sur WhatsApp, ça passe mieux. Mais par message normal, ça pose vraiment un problème. Voilà, bande konanga, ito suki sawana, ezapona lelo, lobby dimanche.
tokozwa bapel, tokozwa ba audio nabino sur toutes les questions d'actualité. 50 secondes de 6h à 8h de Kinshasa. Ceux qui ont une fourchette, ils ont une chance yake eleka. Lobby dimanche comme d'habitude, tokobeta masolo o wana bande konangai, fallait qu'il te changer to pesa bino la situation. Nous sommes là, ba nomination zali, mais nyonso tokoti kosala. Opération pesa moninge sengote. Na makambo ya personne avec handicap, c'est un peu compliqué parce que tout est cher. Tout est cher. Dans le domaine là-bas. Ba obazolu ka ba vélo et paille, ainsi de suite. Cette maman là, nous allons voir dans quelle mesure nous allons y aller. Mais il y a ces communiqués. Il y a bandeko oyo ya kuna na kalembelembe babungisi responsable na bango kuna ne ba salaka ba prothèse na ba biloko mususu responsable na bango les titulaires étaient sortis depuis lors ceux qui m'ont yebi tata wana to amona kié akoti quand même ko contacter tabiso comme ça tout ça bango en contact avec sa famille bandeko wana ba kolela ba ko regretter par rapport à ça. N'oubliez pas ozana posa ya kosomba eloko na Dubaï avant que ba fongola. Obengi Mariam, Oazali ko représenter actuellement JFM Service. JFM Service. Ndenge na lobi na bino akomi na Dubaï. Okoti ko se déplacer tout comme okoti ko se déplacer. À travers JFM Service, Obengi Mariam à ce numéro là, oko somba mutuka na musika batelio ainsi de suite. Donc JFM Service azala déjà kuna, azana Hollande, azana France, ceux qui ozana biloko ya kotinda. Voilà. Nana sambate depuis que nous sommes avec JFM. C'est ça l'avantage. Ceux qui ont un problème, ils allaient à régler à Kango sans problème. Nous devons promouvoir Bande Konabiso et les encourager. Ndenge Toko Lobawan. Masolo n'a de pitié. Voilà. Merci Bande Kolanga. Tous ceux qui sont en Apona Lelo, Masolo n'a de pitié. Opération Pesa Moninga sourire. C'est qui ça y a tamouamouké. Cause à l'égoïste des amabé. Tout ce que nous faisons. Où sont les papas bonheur? Où sont les mamans bonheur? Et belé, n'est-ce pas le baganabin? Babi misaka, oh, tozo défendre babola, oh, tozo lobela, bah, tous ceux qui ont ainsi de suite. Mais ceux qui ont landi, à Kobanda na dossier, boy, après Abalouki, à Bandi, boy, ce n'est pas ça ce que nous avons besoin. Tout ça n'a pas ça, bah, modèle ou anaté. Tout cause de la matkambo confinement, il y a fin à état d'urgence. Nous allons voir ce que ça va donner Bande Konanga. Maintenant, il s'agit que on risque de prendre un risque qui va nous bloquer. Parce qu'on va nous bloquer. On va nous bloquer. Lever l'état d'urgence, au lieu d'assouplir les mesures, et ça cause un risque. Parce que moi, je connais aucun pays. Ceux qui m'ont dit, Mboka, oyo basi ba lever état d'urgence depuis que Covid est chez Bande. On assouplit les mesures. Mais biso tolingi, to lever état d'urgence. Mais toko banda kolata ba masque ou bien toko lata ti. Comment ça va se faire? Oh, il y a une loi, une proposition de loi. Quelle proposition de loi? La Constitution, peut-être qu'il y a que l'état d'urgence doit être levé par une proposition de loi initiée par un député. On va faire le débat. Merci, Nabande Kotou. Au Bako Kanissa, quelque chose. Il y a même un pasteur qui m'a appelé, une sœur d'un pasteur qui m'a appelé hier, qui bango bazana monga fou les gens quelques béquilles, il y a quoi que la biso tokoze là. Ceux qui baillent nango. Mais sinon, merci na maman Oyo. Maman mususu pe atinda ki lisungi na ya lobi peselanga bana wana basambelelanga inzamba sunganga. C'est le cœur qui donne et non la main. Merci. Tchomonani.